Ma mission TV, le miroir du monde. En tout cas, je vais présenter d'abord ma condoléance parce que tout côté de l'actualité, na ba famille belé ba kufina Beni. Au moni Beni, ils ont dit secteur oyo tobungi sa ba congolais. Bazo kata mutu na machette. Moi na 7 ans, tout ça va parent. Moi na 7 ans, moi na 6 ans. Ba pasoli na mutu ozomonango. Ba tu tata mususu ba kati mutu na ba otambola na mutu. Est batu bazo kufa, mais tout comme le régime de Kofi Tshisekedi, pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi batu bazo continue kufa? Ils ont ça la passe na Beni, batu bazo kufa. Tout le monde est parce que ce que le nord qui vous sud qui vous au cas où insécurité zali. Mais pourquoi batu bazo kufa? Tout beau ça phénomène comme on a saputé. Pourquoi batu bazo kufa? Pourquoi les loyo charcuterie corps humain na Beni na Congo, tout le monde Congo et comme eloko moko ya pamba musunya mutu za susu eloko ya somote to mesana ko mona nzoto mutu accident salemi mutu akufi accident salemi ba tuti mutu na moto mais lelo c'est pas ça awa depuis MONUSCO ya un moment donné ba lobi non ba bakisi susu ba nombre ya ba casque bleu ya ba disons ya ba soldat MONUSCO après ba biso il faut aller ba zonga tango ndeko Kabila mais ça ko to il faut ba zonga. Alors moi je vais demander ceci. Parce que dans mon au moins il y a des images dans les réseaux sociaux. Comment on a abattu un jeune dans le MONUSCO. On a vu les images dans les réseaux sociaux. À moins qu'ils aient des images à l'Okuta. Au moins l'église catholique, religion christianisme. Si tu as un yaka, tu as colonisé la religion qui il y a christianisme. Tout ça, chrétien, mais religion, il y a colonisation, il y a religion, il y a christianisme. En même temps, il y a esclavagisme. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette très belle émission. Là, sans plus tarder, je suis avec mon invité du jour. Il s'agit donc de Ndeko Flavien, à qui je dis bonjour. Bonjour la diva, bonjour aussi à tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Merci. Bonne santé. Santé bien na ngolo nzambe tozo bundakaka tolobaki na système aliso likolo aliso tokolembate tant que mona musala population ya ko combattre banti valeur donc nazo continuer toujours combat nanga. Ndeko Flavien a commis nani après avoir retiré candidature na. Ndeko Flavien d'abord esengé batu baité j'ai fait partie d'un parti politique donc Nathalie na mouvement lumumbiste progressiste oekamba makana Euro vivant Franck Diongo. Lelo nazo continuer parcours politique toujours pembeni ya mentor nangai Franck Diongo et na cadre métier naza journaliste indépendant batu babiki naza journaliste indépendant magazine Tokondola ils ont continué toujours naza ko diffuser ba programme nangai na ba chaîne partenaire lokola Télé 50 lokola Canal Kin télévision CCTV RLTV RTP pour les citer que ces chaînes-là, nous avons ma mission TV aussi internet, donc on a à partir il y a presse en ligne, donc voilà je vois Bibi Kapinga, donc c'est pour dire que je continue en tant que journaliste. Maintenant, Italie positionnement politique, moi dans la population, je ne suis ni Dena Lobaka pour na Italinga, Batoubabi qui n'a retiré candidature, je n'ai soutenu aucun candidat, ni Martin Fayoulou, ni Félix Tshisekedi, Bisso MLP Tokenda élection, tu retiré ma candidature na Bisso, et je me suis rangé du côté de la population pour défendre l'intérêt de la population. Moi, Namboka, Ndeko Flavien, moi, la population, sans plus tarder, tout côté na question d'actualité, où ils ont les camicolo, MONUSCO chassé du Beni, Balobi, Bazousa et Loroté, Bakine na Bango. Est-ce un très bon choix par rapport à toi? En tout cas, je vais présenter d'abord ma condoléance parce que tout côté de l'actualité, na ba famille belé ba kufina Beni. Au moni Beni, ils ont dit secteur oyo, tobungi sa ba congolais, bazo kata mutu na machette. Moi on a 7 ans, tout ça va parent. Moi on a 7 ans, moi on a 6 ans. Ba pasoli na mutu ozomonango. Ba tu tata mususu ba kati mutu na ba otambola na mutu. Non. To vivre biloko yo, mais aujourd'hui kana Congo ça sous normalité. To vivre en temps époque Ndeko Kabila. Est batu bazo kufa. Mais tout comme le régime de Kofi Tshisekedi, pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi batu bazo continue kufa? Ils ont ça la passe na Beni, batu bazo kufa. Tout le monde est parce que ce que le nord qui vous sud qui vous au cas où insécurité zali. Mais pourquoi batu bazo kufa? Tout beau ça phénomène comme on a saputé. Pourquoi batu bazo kufa? Pourquoi foyer de tension?
baf délai so baf délai so ba adef wana ba utaka wapi to ba comprendre raté basi la répéter pour la nini armée na biso za makasité topé ezana bato bazali siba na bango mais to yebi que ba multinationaux mingi baza sima biloko wana to yebi ba firme belé zali sima biloko wana to yebi que likambo ya minerai bato mingi baza sima nango mais à quand ça va s'arrêter? Pourquoi les loyo charcuterie corps humain na Beni na Congo to baka na Congo et comme eloko moko ya pamba musunya mutu za susu eloko ya somote to mesana ko mona nzuta mutu accident salemi mutu akufi accident salemi batuti mutu na moto mais lelo c'est pas ça la chair humaine na présenter ko condoléance na ngai na bandeko nyonso o bazomi na Beni et biso na biso landa mikili poto partout bato landa biso na présenter pinza pa condoléance na ngapi na bandeko bazala bandeko kuna awa na Congo ba peli banda mboka ba diaspora balanda ka émission na yo donc vraiment na présenter ba condoléance na ngai na ba famille nyonso oyo bazomi mais likambo tuni ngai ya MONUSCO oyebi likambo MONUSCO yo depuis bango bazalaka awa depuis MONUSCO ya un moment donné ba lobi non ba bakisi susu ba nombre ya ba casque bleu ya ba disons ya ba soudan MONUSCO après ba biso il faut aller bazonga tango ndeko Kabila mais ça ko to il faut bazonga. Alors moi je vais demander ceci parce que na moni eloko bazo salate au moins yo mona ba image même dans les réseaux sociaux comment on a abattu un jeune dans bandeko MONUSCO. On a vu les images dans les réseaux sociaux à moins que ça ba image à l'okuta mais si c'est vrai ba image de MONUSCO ayaki pour la sécuriser batu ayaki pour ko tia kimia pour la maintien de la paix mais ceux qui mission wana bazo salela ngote ceux qui mission ba yela ki bango moko ba comme ko kota ba firme ya ba étranger ou pour na ko extraire ba minerai pour na ko protéger ba intérêt na bango kaka ndenge toyo kaka en tout cas ngana ko senga lelo yo bandeko MONUSCO fenge bazonga senge bazonga comment il y a la main noire de mais c'est ce que je dis na ko senga mais na yokaki ba konzi ya mapinga na radio Top Congo lobby pour la kolobaki situation allait bien relation na biso na MONUSCO allait bien bazali wana ba ko renforcer tout ça ba ko sala wana mais ngai vraiment na moni yango za malamuté soki batu wana pour des questions politiques d'intérêt politique pour nous combattre l'école parce que nous faisons partie de la communauté internationale par rapport à la relation et qui va causer la wana mais ceux qui baza wana pour nous sala musala na bangote parce que bana volé mi balé au moins église catholique limbisangai religion christianisme si tango yaka awa basango bako coloniser biso na régime na religion qui y a christianisme tout ça ba chrétien biso nyoso to boité mais religion ya colonisation ya qui religion nini ya christianisme basango bae bazote ya biso en même temps bazo sala biso nini esclavagisme konyoko la biso kaka bango basango mais ceux qui le bango pe na zuka forme wana MONUSCO eye kaka pona ko nyokola kabiso il est grand temps de fongola mboka miso il est grand temps président de la République Félix Tshisekedi a fongola miso il est grand temps ba service de renseignement et sécurité oyo ba yebi ba vérité ba fongola miso pour que congolais quand même aza ndeko na biso ba bazo kufa na Beni baza pe bandeko na biso bango pe ba bazo kamba mboka ba on pe ba bandeko na bango batala lo likambo yo s'il faut même état d'urgence pour na kota la situation de kakuna bazo ba mesure moko préventive pour éviter mort d'homme na est et kozala malamu. Flavien, un mot fort pour la famille Oyo, la Koufelieur, la commune Mboula Beta qui est Memi Batou, qui vraiment kokende. Et c'était triste, on a qui était na place wana na sali ba reportage, ils a qui passent ni batandami, bazali kolela Batou Banango Bakoufé. Donc un mot fort pour eux. En tout cas, je présente encore mes condoléances na Bakinoa au Bakoufi parce que ngana zamona musala population. À Kinshasa, bandeko bayebi que je compatis toujours na malheur na bango, je défends toujours les antivaleurs oyo ils allaient ko bundisa la population congolaise encore plus forte que ceux qui te perdre bandeko na biso na catastrophe naturelle na oka ki peli solo moko ya une famille aussi na Lemba que mobali yake ko bula ngomba ya ba voisin mboule beti et kwelisi mirmir moisi na bana. Donc en ce moment mon frère se retrouve à perdre foyer ne mobimba le moisi na mwana avec na moisi mona mwana bakei. Donc zo ça la passe mais zo ko ba oyo ba kufi na ba catastrophe naturelle wana zo ba o ba zo kufaka maman au moni météo ici annonce qui plus de 60 pluies awa diluviennes oyo ko beta na mboka na biso avec ba dégâts ou tout ça considéré ba une dizaine. Ngamo na za victime batinyo so babi kino na pesi mbote bana Kitambo parce que zali mabele ya Kitambo bana Kanluka bana Jamaïque o babi kinde ko flavia azamu lobeli na bango surtout mabele parce que na vanda kana bango et que na zaka candidat na MLP ya Franck Diongo na bango babi kina za na bango na Kitambo ngamo na za victime oko imaginer komori que zodinda
Komorique ezozinda uti Aurore ezozinda. Donc c'est pour dire que non tozo ba souté même Gombe okozo révérend Kim ezindi kota maman Olangi ezozinda. C'est pour dire que même bato baza na mbongo bazozinda. Okuko imaginer que hôtel de ville de Kinshasa miroir ya Congo ezozinda. Okuko imaginer que lelo yo ba banque ezozinda. Ah wana vida Kinshasa okuko imaginer Kingabwa mawatro soko kina funa mawatro okuko imaginer Yolo mawatro finalement ezoyi bana susute monga fula kolobate lelo livulu bato bakufi. Est-ce que l'état congolais bakonzambo cannabiso, je commence par lancer la sonnette d'alarme na mokonzamboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo oyo atambolaki amonaki na monaki pe présence il y a vice-gouverneur Nerombungu amonaki comme au numéro 1 à Ville Kinshasa en l'absence il y a titulaire Gentini Ngobila que je salue aussi en passant. Est-ce que baku ko talaté bazo biso mesures d'encadrement, mesures préventives oyo et qui ko permettre na Congolais so mbou les bêtis bazala bien. Je rappelle que météorologie il y a plus de 60 pluies. Donc tu as une dizaine. Donc tu as une cinquantaine, to quarantaine de pluies. Maman diva ceux qui va bouler zo continuer kaka to mesani kaka érosion salemi ba to ba kufi ba autorité ba ke kotala ba kundi bibembe ba kufi donc kotala ba kundi bibembe sans ko luka ndenge ba ki ko arrêter mbula te mais ko empêcher ba catastrophe naturelle wana et même ba congolais ba caniveau ils a bouché tout ça. Et ça c'est secret de polichinelle qui Kinshasa peut tout ça musango ba découvrir que ba o baza banaya o baza ba famille ya batonga likolo ya ba caniveau mais moi ma benga na bango te ba anti valeur wana tangwa Kabila to linge continuer na ndango Félix Tshisekedi et sengeli azwa mesure oyo et ko frapper mutu nyonso oyo atongi anarchiquement pour que lelo mindele batonga ka ville à Kinshasa pour na 500 000 personnes mais lelo to commis 12 millions okiko imaginer Kinshasa Mundele a tenu pour 500 000 personnes mais nous avons 12 millions mais à ça ba niveau na malamu mais pas place nous ba niveau salimate ba bi OVD ki osala misala OVD ça misala place nous a bouché là ça ko interpeller l'autorité OVD ce ko tamona ba quartier nous mona bazo bela na comme OVD n'était pas na ngaba na bela comme OVD abandaka misala mo a cité et puis ça j'informe aussi l'autorité urbaine na ville à Kinshasa parce que non OVD et sengeli azongi la misala ebele oya bandaka itikala inachevé peut-être parce que ça na mbongo te mais écoute même ba catastrophe le côté mona donc et sengeli ba ça la état na benga ngo état major général oyo écoute la structure car etali likambo etali ba makambo ba tozo kufa donc c'est vraiment le moment oyo ba autorité mboka et sengeli ba zo ba mesure d'encadrement pour empêcher la catastrophe et bon ma congolais mboule ko beta tout na plus de 40 mboula ou 50 mboula yeba ke maman diva to kolela bibembe soki mboula matali ezui solution te pour na kotala ka ba situation o ça dit que so mboule beti bato baso dinda et que ça la passe. Merci Ndeko Flavien, sans plus tarder aux analyste politique, aux journalistes et mboka na biso aux cadre na parti politique il y a Ndeko Nabiso Franck Diongo. Voilà, qu'est-ce qui se passe au juste entre Franck Diongo et Papa Molière, au juste, éclaircir dans la population bon Bandeko Bayebi, sans pour autant qu'on a vraiment en profondeur parce que comme il y a une sanité et comme il y a un problème, même comme au fond dans la justice, c'est grave. Non, au moni les Kambozo les cas, Batu Bayebi en gros sous secrétaire, na moni Ndeko Bercy, Wazali parmi les gardes du corps, il y a président Franck Diongo. Bakambaka Franck Diongo wakenge la capitaux Franck Diongo il s'est senti lésé kolanda na émission wana na pesimbote na Israël hein na masa na Israël Mutombo donc Sango on va bien à Sango émission bosolo la politique kolanda honorable Léon Le Malemba OEP azali kulutulanga parce que c'est ngebo baïté bakolo masolo tu vas structurer bakolo masolo aujourd'hui papa Léon Le Malemba aujourd'hui de Koelezer aujourd'hui Peter Ntiani, Daniel Safou, Serge Kabongo, Toza Ebele, Nakatia structure na biso bakolo basolo, aujourd'hui Marie nani nakotanga bande kona biso ya équipe nationale donc Solange Kouale, Sylvie Bongo, même na ba marche na biso, bomo na kabiso to tambola donc tozali bakolo masolo, tozali la structure na biso et c'est comme ba journaliste c'est plus oyo, il y a ba émission ba magazine à Lingala donc tous ensemble tout ça. Donc Molière na biso tozali sikamoko. Hein? Mais comme on a honorable Léon Le Malemba na émission ya bosonga na émission naté na nda yango te mais na yoki kaka tango Bercy ya bengi
abiki papa Léon yo monaki biso tozo bomba mutu tozo beta mutu soki tout ça banini bon tie bandaki on a ko répéter ba phrase ointe au moins pe batindela kingango tant batindela ngango na bino c'est pas vrai na tiko benga papa Léon tie de l'autre pour se pesa ngate na yo koyo kango na calmer bande ko Bercy mais lelo au moni musala bozo sala communication presse en ligne ils ont une vitesse moko impossible sango ko zaka na 11h na 11h05 ba congolais so bazuango surtout ba groupe WhatsApp bani donc ce que koti alors il s'agit pas que non comme état qui à partir téléphone et tamboli et le loyo comme conseil na kopesa na papa Léon le Malemba a comme déjà député national quand on dit honorable c'est-à-dire basa honorer la population et sengil to tika babilo comme sous to bengi anti valeur surtout na au état civisme et éducation ils ont bien été ba terminologie mususu to mona honorable moko pa finga ba moko boy hein sor na e ba voter soutien alongwaka MLC na otanga kombote ba yebi alongwaka MLC akindaka na ngambo akoma pe communicateur ya majorité ba voter était honorable na yebi afingaka donc pour na kolobaki population tant centralisée ils ont bien été na kolinga pe même exercice ils ont gâté pa yande ko Léon Lembalemba soki aki ko présenter excuse na e kaka na réseaux sociaux a présenté excuse na e à sa député abo mamoto nayebi président Franck Diongo héros vivant hein donc nayebi nenga zalaka ti le na répondre té soko landi Franck Diongo okomona vidéo mon côté mais bande ko so ba Franck Diongo répond à honorable Lembalemba so côté au mona ngozaka ba cadre parti ba membre parti ne baza ko répondre nayebi moralité ya honorable Franck Diongo qui n'était pas concerné aussi dans ça qui n'était pas concerné mais va fingier nayebi moralité ya président Franck Diongo je le vois pas kofinga ça je le vois pas mais ceux qui m'ont senti les recours à la justice on les a des positions naïe ceux qui ont recours à la justice ndenge na moni bande comme souper à parti va recourir à la justice pour na ko funda honorable Léon Lembalemba par rapport ya biloko sali ils a dit droit à moto ils a dit constitutionnel je ne peux pas empêcher mais na ko senga plus na honorable Léon Lembalemba ou aleka ki na plateau de télévision alobaki makambo alobaki elésé bato basitaki bango na carte événement et que batunier afingi susu bango akiko finga na président abanda ko présenter ba excuse naïe ayebi honorable Franck Diongo motema aza papa honorable Franck Diongo soko tali bato belé basala mabe lelo azana bango asolo na bango donc honorable Franck Diongo aza papa amikiti ça hein amona honorable Franck Diongo asenge bolimbis iza mabe et surtout kaza député donc conseil ngana kopesa ngwana pe na kosenga na papa Franck Diongo à ce qui se sent très lésé bato balandi aza pe na ba parents hein azana parents senge bo ki maman na aza vivante maman na vivante ba fingele maman na ajo maman zanango maman ebelo côté tout ça je sens place au papa Franck Diongo papa Franck Diongo ça koyoka mais na motema munene ya honorable Franck Diongo ya père ndenga mesana toujours kolimbisa même banane ya ndako tant ba sala kamabe tant ba trahisaka même idéologie à parti alimbisaka azala motema munene alimbisa pe honorable Lembalemba kimeza nango bomoko boboto pour être Congo tout tongango ensemble. Merci beaucoup en tout cas autour de la question je m'attendais pas à la question itali Gabriel Mokia président MDECO même vieux sorazola ndanga yebi même madame Franck Diongo ya madame ya Gabriel Mokia notre consoeur il faut ba kauta RTVS madame nae journaliste peka lokwa biso na ko profiter pe na micro kaka oyo na pe ça peut conseil na Gabriel Mokia batu bayebi journaliste oyo ayamba honorable de l'autre koloba président Gabriel Mokia loko angazate Kinshasa c'est le moment na loba je parle à cœur ouvert muto ayaka epa ya Gabriel Mokia sans audience ba kotiti na salon vandi bozo soanae via kovana na kilote bozo solola izanga mais bato bako metu na pona nini ngana ya mbakasu Gabriel Mokia te tango lobi likamba conflit banga bakanga biso kota fleuve wana atana ba résidence mbale kota fleuve wana oyo UAC na habité so basibazongisa na basibazongisa UAC na bina onte ça vérifier le pango mosusu kota fleuve kutu mibale oyo ngo ikasa njiwana et les herbes balinga ba enlever bango na Mokia kuna na basoda à l'époque ba mourande bazo kengela ayebi yango tozo ba risque ba kangi mwana mboka Gabriel Mokia na makala to lobelaka chaque jour ngana lobelaka Eliezer lobelaka Roland Iso lobelaka mukolo babimisi vieux na makala ba ko bwaka ina ndako
ba journaliste à liboso ba kota na ndako ya vieux to bengana na Roland Eliezer Boza to kangami cortège tie pas vieux to beta na vieux scoop émission Gabriel Mokabibi na prison après ceux qui ba 8 mois ceux qui combien de mois ceux qui une année ceux qui na bisouté na makala tala motema na souci Gabriel Mokabibi fui mon voisin na de travail place avant di ndako na ye na ndako place ngana vandaki totala na kinaye na ye kolonga ba yote kalopango na okoma kitambo donc aza vieux nanga mais ça la anga passe komona ke micro kaka oyo ya to kundola oyo bandaki komiyamba vieux na pasi aza na makala to kende ba audience kozwa ba risque okota ko filmer ba audience na makala na cameraman Eliezer Didier nani petit comment on écoute démarquer là ba risque audience toujours les canato combien appelé qui to kundola to compagnie vieux to soit même pas un franc ya Gabriel Mokia. On a accompagné les vieux locaux la peine de Christian Badi Bangi père son âme auto accompagné ka locaux la vieux Bomanza babunga na bango vieux Bomanza peine na mona ke souté so position on peut accompagner na souté vieux Bomanza so za rappel so ko yoka aibisa ngai to bata vieux est-ce que via sa kota na chop chop to via sa bimana peut to comprendre biso souté bato so ba lobaka souté donc Gabriel Mokiabi oyo ngai ndeko Flavien na sali ngai na so yamba bango na BRT na 2006 plateau moko yena fumuto to bato so na bato bunda na plateau au calmer vieux lingité tout ça. Non, mais à un moment donné, vieux ba comme ko restituer ba bien naé. Kaka micro o bande ko yamba via ki mamba micro wana. Soko tuni na na tante mo mona na chaîne waliki. O mona ki na RTG abimisi mbonga futi. O mona ki na télé. Non, nazo bangai, je parle pas des autres, je parle de moi. Pour tout une question. Je m'attendais pas tirer na lobali kambwana. Même en banda ko o ya ba conflit, ngai na kinda ko na na Gabriel Mokia ko sala bémission belé. Je suis le seul, si ce n'est pas le seul, donc là il les airs. Auto accompagné, mais moi je l'ai accompagné. Pas un moment donné, ma bébé n'a les airs. Je me rappelle les airs de ma avion, donc il y a des poteaux. Alors ben un avion, au moni, tu s'embarquer, tu dois m'attendre à Londres et les airs. L'avion, nini, au moni vient na yokuna, na yoki a chrétien, na mission tout ça. Na so ben ce qu'on habitait et les airs, calme-toi. Et les avions qui poteau. Viens pas ben au moni, li passe na yo, au moni un peu ça conseil. Na ko calmer bango na ndeko et les airs. Et c'est le cas. Je suis resté le seul côté vieux. Vieux a comme un comportement, mon autant babani ko restituer bien, via comme na balara, ko futa $100,000 na ye comme candidat président micro na nga sauté. Micro na nga sauté. A préféré ba journée so ba ébé bienté. Oya ko ya zo intimider bango ka bango balara, a salé émission. Mais biso ba auto accompagner la souffrance via linga micro té. Mais tant retour na nga question vieux na ba teli kamuna koloba. Donc ngai na zande na remu. Tant retour na nga li kamba vieux. Mais na kota kaka na moi mozindo moké. Pour la question ce qui est là, Gabriel Moki a tout dit. C'était non événement, c'était un citoyen comme tout citoyen. Nous avons monté pourquoi Gabriel Moki a tout dit. Comme il y a actualité politique pendant qu'il va tout koufa. Awa, na érosion, budget Ilukamba, budget Makambo. Et l'homme pour Congolais passe, il n'a pas si. Tout le monde a solution, moi gratuité enseignement, grève et bandit. Tout le bêta maçonné Gabriel Moki. Pour Nanga c'était non événement. Imbisanga na bêta maçonné. Nalingaka. Tant on va poser la question à Fachi et à Kabila, on a mal placé à répondre à tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est que non, Fachi fait la continuité. Nous sommes dans un régime où à sa passation civilisée et que à côté de la priorité, nous allons continuer. Nous sommes là. Gratuité enseignement, pour la gratuité enseignement, où il y a Premier ministre Nani Matata Mpogno et Bandaki n'a pas certaines zones, n'a pas province. Et c'est Bandaki gratuité. Na Congo central, une partie. Et Bandaki na Kasaï, une partie. Et Bandaki na Équateur, une partie. C'est-à-dire il y avait des écoles où déjà l'État comment déjà Kozoango en charge. Donc et Bandaki Malembe. Félix est venu avec gratuité au lieu de la Mandambo à Ziongo Mbalamok en général. Vous comprenez? Mais les lots gratuité enseignement pour Nangaï, c'est aller vite en besogne, avec beaucoup de précipitations. Pourquoi, madame? Je suis pour la population. Naza moi na musala population, na kolinga bola moi population, mais na kolinga population na souffrir. Gratuité enseignement, ils a cadoté. Oyo, ba président bakoya ba opesa kabiso. C'est ngeli population ayebaka gratuité enseignement, ils allaient droit à ba congolais, ils allaient constitutionnel. Ndege moko congolais a droit à l'éducation, a droit à la santé.
dengue moko na gratuité. Et d'ailleurs la constitution va marteler gratuité enseignement. Toujours il y a une matatine à l'université et matatine na humanité. Donc il n'y a pas gratuité. Et donc et ça cadeau tes alliés constitutionnels. Mais sauf que avec Félix Tshisekedi, on a vu la volonté. La volonté à Fungoli Maboko, c'est tout l'ensemble. Il y a étendu, il y a République démocratique du Congo, gratuité comme effectif. Mais est-ce que c'était bien réfléchi? Pourquoi j'ai dit ça, madame? Gratuité, c'est bien. Tout ça, dans l'école catholique. Tout le monde que l'État congolais, c'est que l'école à l'État, c'est 100% de l'école où ils ont construite dans le Congo, 60% des alliés catholiques. Parce que c'est comme conventionné. L'État est catholique. Donc l'école est conventionnée. Donc 60%, pour ne pas dire 80%. Parce que les statistiques nous parlent de 80%. Nous avons quitté dans 60%. Où ils ont beaucoup de catholiques. Et ce côté qualité enseignement école catholique, on peut comparer avec l'école à l'État. Parce que l'école à l'État, que c'est koufa, bateau dans la pupitre, les assoutes, bateau dans même le sol. Donc, on a des conditions, mais catholique, ça a modernisé mon petit banc, au côté moi préfet, enseignement fout moi bien, au côté préfet discipline, aux hommes appellent éducation, aux hommes appellent moi dans aucun collège, à tous aucun lycée, aux hommes moi différentes éducations, ça dit. Mais au temps de l'internat, on a parents à Kinshasa, on a côté à Bado, on a un village. Donc c'est pour dire que j'ai passé beaucoup de temps en dehors de mes parents avant de l'internat. Et nous avons vu comment est-ce que les catholiques, Bango, même éducation, n'ont pas enseigné. Et ce Taliban ne se distinguer de l'éducation, bah les lycées catholiques. La vérité qu'on a pas besoin de mais ming. Alors, enseignant batang dans l'école catholique, un salaire 700 ou 800 $. Le mois, pour ne pas citer lycée Bosangani et collège Boboto. Un enseignant moyen à 700 $. Tout quelqu'un à 500 $. Pour salaire à 700 800. N'a jusqu'à 500 enseignant école catholique. Aïe minenga zoka salaire nae afuta kanda kunae. Attends ça rappelle bana nae. Afuta ka transport nae. Au moyen au corrompre les athées. Vous comprenez? Et qualité enseignement au monde a pensé sur qui ne peut pas souka. Mais enseignant on a les loyaux parce que a comme mécanisé et pas l'État, il faut pas foutre à cahier parce que ça fonctionnaire de l'État. Donc bah maman on a contribué mingi. Alors il y a fonctionnaire on a oyo ba besana qui mise en charge par rapport à fonctionnaire oyo à l'État. École catholique bazala qui bien. Yango moni que ba grévé moni bana bazokota na école ba enseigner bazokota te. Pour nini parce que 60% des écoles ils ont conventionné catholique ba bando ko futa malam mais gratuité enseignement ba ko futa na banque. Nambongo équivalent à 250 $, ils ont quitté bango. C'est-à-dire, et frapper au bandon zoa. Mais au bandon zoa, tu vas comme zoa. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire, enseignant nous sous comme zoa. Et puis, soldats, fonctionnaires, au bandon tangate, continue à l'école. Mais je crée maintenant sur est-ce que qualité enseignement, la gratuité que vous allez ndenge mon que vous allez quitter mon parents dans le foot. C'est ça le problème. Tout le monde parents ming ba Hollande même ba sur TV. Obi ke bati bana na bango na école catholique ba futa. Mais sur bati bana na école privée, ba bona bango école ya l'État. Ngai bana na ngata école ya l'État te. Pour te le dire. Ngai bana na ngata école ya l'État te. C'est pas dire que non na zo kam on na ngo belé na mbongo te na na mobola. Mais natali ka qualité enseignement école oyo. Na bana na ngade bazali. Na mo nazo banga, nazo banga nanu. Nazo observer ane batanga na école privée, et bon ane kuna tota na ndenge. Mais ezali et là, moi, mais je me dis, bah, qu'il vite en besoin. Avec quel budget? Tout ça, un budget à 10 milliards de $. Alors que gratuité, il y a un gros ils ont 2 milliards 500. Année, moko. Pour. Bah, fouta, bah, tout le monde va fouta mouké. Mouké, bah, fouta wana. Au moins, mouké, bah, fouta wana. On va baxer l'enseignant wana. Ils ont 2 milliards 500. Na, 10 milliards. Alors que, il nous, comme, ça peut 10 milliards en gros. Ils allaient budget, ils allaient projet. Mais à qui ne peut abîmer la biso. Tout le monde a proposé budget, il y a 7 milliards. Mais la recette n'a qu'à 5 milliards. Est-ce qu'il y a un coca? Le mécanisme est habité. Donc, au moins, mais bon, le biba kanga tout nyoso Pierre Capé Kotia depuis le ministre frère de fonctionnement ça a raté la crise de com so ben bato basala ministère autour à sa émission okima apiak bazokima de l'eau plateau comme tout là. Donc c'est pour dire que non la sécurité. Mais là on peut dire qu'il pourquoi on a 15 millions ba kinango on va bon ba détourner on va passer ba marche pour 15 millions suite dans auto ba sauter. Mais marque mukibai mbangu na ma prison makala. Tala ba vitesse aux salema. Il faut qu'on ait besoin pour la maquette. Toko sala nini? Tobai to la état de droit. État de droit tout le monde a vitesse mi balé.
ba journaliste engagé de ba kotia en liste donc na bang prison ba kanga monoko na poser question moko ba contredire ngate est-ce que ça faut le basou na banda koloba la toute une question hein est-ce que ça faut le basou na koloba est-ce que ndeko Eliezer a le basou na koloba pourquoi tu as parlé te na lobi boy est-ce que Mike Mokeba mutatika koloba yo na prison balongole imité mbang bon tala suko scène ba o bazako loba wana nyoso bazako loba est-ce que bazako basune bazako loba régime bon na kolinga suko ngaite na olinga otambo na micro otuna rapé bango suko dane safu na waika saki mission na la scène mais na olinga po kinde otuna dane safu ozo basute poani pone ozo basute ndeko Eliezer ozo basute nengo za koloba moi musa moi kolopango parlement et kangisa Christelle Vwanga ozo basute poani tuna bango so pourquoi bazo basute ne baza koloba na son rappel na zo comprendre été mais na bi que toi un régime oyo président de la République a une opposition a une abisso une opposition mais koloba naza koloba ko critiquer banti valeur na zo linga pena critiquer banti valeur parce que ba député baza na monopole à koloba na kolinga bango ba lobaka mingi ke biso parce que bango na immunité ba kanga bango moins biso o tozo continuer combat to ko ta prison. Merci Ndeko Flavien. Ma mission TV, le miroir du monde.